Mais que bretelle me dit poids à pantalon. Mais ce qu'on fait ça quand on s'en a bien ça n'a bien un fiston ça rien on a bien ce qu'on fait bien donc comment les fistons tu oh mais mon pas on a bon on a pied bien on a mon pas mon so télémi na télémi ou yé na yé pourquoi est-ce que les patrons peut la rose en bon orli pas payer ça monter pour monter en coup le loyo moi si au bali au koufeli mbala liboso ya mi balo koufeli ya mi sato koufeli et bien comme suspect on so ba maladie ah donc ce que yango c'est comme suspect faut juste que lingo na maladie yo yekara donc ngelo banini to bana kubo yo biso nyonso lelo ba pululu bazate lelo ba Robert Kaskito bazate lelo ba Jinola bazate lelo ba nani bazate ba tout bazala raté ngelo bateka ba Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngate. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin et pas ya la patronne, hein? Babi, la patronne Yvonne Niandabou. Il y aura un combo. Donc, comment monsieur souhaite ça sera yoki en obo santineti ba finga yo. Mais hier, et ça m'a plaisir, il y a encore un site nous découvrir la merveille en quatre. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, quand on a ok, ma solo est bien, donc image ya Congo avec moi si Mbingala patron nangaye on a payé bisibino, bon puis on a confiance pour me saluer au sami kono qui ça tara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo, équipe makasi na masolo net mikolo to samba te pour ça tranquille, équipe makasi pendant na Congo mikolo donc bon puis a biso confiance. Soko za na matanga benga biso tokende au anniversaire benga biso tokozala o te bosa la visite moko na mona mama kala na tokolakisa mama bino mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki totango na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Na ba internaute ya monde entier ba fidèle ya image à Congo ba fidèle ya la patronne et puis ba balinga émission boka ndobo quand Denel me m'a invité ya bien Denel me masola bien na émission na minute culturelle boka ndobo lelo sou na bete ya minute solo na mutu moko on a préféré ngamona ya mbaye pour tout ça la plaisir na grande zoko zolanda biso partie à Belgique pourquoi pas na série di bona papa Flori mobile Marie-Jeanne Mombong na Londres en tout cas merci à nous bozo sala pour na biso mais lelo invité na biso avant un peu moi les colons qui pour attention venez ces matins qui photo pas mal à Facebook nous eu attention na bino nazana Orlingoma ono yambasiko Orli boni la patronne là c'est pas tout cas photo là émission on a ça qui sont attaqué on a vu le Roland en tout cas Roland m'a beau on est boy na image à Congo mais ba réaction ya batu non qui sommes ngati na ka photo na kutana na Orly na bandal mais na kamwe batu bakomo tunanga boni mouvement ouais mouvement za papel ngoma Afrika za donc kitoko changer ce ngoma Afrika kasi mouvement tunanga boni mouvement na biso ke mouvement za papel ngoma Afrika eza bien vous changez au combo rien to changer combo le tant na ngoma Afrika faut comprendre que donc c'est que Orly ngoma azana ngoma Afrika siko olongo pasai balongo la Orly pasai sai le mama ngolangu leader ebonio Orly ouais avant boye na tongo maman tongo mais faut y battre on za tongo za la pona batu tout quoi tongo ko za la ra côté moroté quoi ouais tongo ko za la ra côté moroté quoi le bana bien olongo pasai sai
balongola Orlingoma na groupe sai sai makambo ezebele ndeko na nga donc na biso kaka ndako olalaka te moi baba setangaka eza te quoi biso mpe tomikosamaki ti ozokanisaka ke pire yo to pire yo nzoka yo omonaka moto aza yo nzoka moto bamonaka yo ozaka no ye te fo baka balongoli yo susu ndenge nini orle bongo vérité pourquoi pas toloba yango vérité soki ekomi kaka ntango ya vérité ekomi wana mwana na biso azali na yebi ke tozaka bapapa kua mais n'est-ce pas bien Orlingoma aza lisusu place oyo boyebaki te oui Orlingoma pourquoi pas Orlingoma ndo osala na groupe sai sai comprendre nde balongoli Orlingoma na groupe sai sai mambo ça reste à vérifier est-ce que balongoli yo est-ce que yo moko lingo beta coup d'état ne abigasa ingirable Congo oyo ekobonga to ekobonga te ekobonga Congo Congo na biso ekobonga to ekobonga te ekobonga Congo donc oyo eza image ya Congo avec Yvonne Miandabo donc soki tolingi totala Congo soki tolingi tozala na information exacte mpona baartiste mpona makambo ya mboka landa kaka Yvonne Miandabo na kati ya image ya Congo. Merci. Bon en fait makambo toloba sikoyo ezaka la vérité ezo engagé ka ngati parce que ngande mna bi vérité ngo donc le problème est que moni biso le groupe sai sai biso ba orli oyo so otali depuis to fonda yango en l'an 2000 ça fait 16 ans oui to fonda yango ngai sai sai na Dinola donc biso misato nde to sala groupe sai sai et chance sourire président Fiston azui déjà liboso biso to lani na simi pito ke malgré na kati wana ba problème wana ozanga na te po tsaka bato donc olingo maza mutu o histoire na donc na groupe ça ça ba robeta histoire monter sans que ba rater comme olingo le balongo le kaka balongo le pas ni expliquer biso nani pas longo donc maman na ngalo na koloba moi na vie soki lelo yo mwasi obali okufeli mbala liboso ya mibala okufeli ya misato okufeli ebike comme suspect donc ce que yango c'est comme suspect faut na maladie non so yo vina yo comme ka okufela bato yo okufela bato donc faut changer pays quoi bon otala bi mais moto ndenge nini yekaka donc ngelo banini to banda kuboyo biso nyonso lelo ba pululu bazate lelo ba Robert Kaskito bazate lelo ba Dinola bazate lelo banani bazate bato tout bazala raté ngelo bateka bato nyonso bazala tende bazama mabe quelque part pe faut biso mon père mon conscience et reproche à biso lelo pe komi Orlingoma mabe Orlingoma tikalaki asali kopa baninga tu bakendi mabe ya boya yo otikala yo moko ndo linga ozala bras droit wana ya droit puis lelo ya droit de banda asali tabenganyo ndenge na linga ina zalate eza ndenge zalaki on comprendre ndenge zalaki donc faut pesa ratana ta to bundi to kokoko bunda to bano kanza peut-être tam so lelo simbite lobi tam so mundo ko changer mais moni muto ara mutu atikala ka mutu depuis non groupe to biso no so to utaka pas président Kadiombo la PC Mbote ya pensa président na biso na 1998 Dinola na Fiston na ba Pakaloui na V12 bazali déjà tant président so Kadiombo uti Bumbashi na 97 na Andra Fidel aye azu bango et puis biso ba orle to région de groupe na 1999 na 1999 na la région de groupe Kadiombo tina 2000 tu ça la groupe Océan car na 2000 wana les bandeli tu ça groupe Océan to na ba V12 na ba Fiston na Dinola na ba tumsu peut-être ba zaza atuyibi tu ça le groupe Océan ne yo na 2000 na ba juillet et le mo umela côté na ba juillet sur créer sous séparation et créer séparation groupe pezanga peka ke makamka na bango bakonzi biso ka bangamba boto tala isko na parle na biso Fiston za master nga
Dino la massa na bato nyonso bakei batiki fiston isolé soi-disant. Ok, oui, que yene mutazaki fautif na makambo. Très bon, il y a la masse na biso to ko tikete photo appuyer kaka par rapport à bango na dino la ko babité. Biso to ko ta biso théâtre c'est qu'on a pas mettre pas il sera répéter la VV santé. On a si bango té. Boki pas mettre pas ni to bouler kaka. O to ça nini. Ngabi bon, non la semaine ndenge to ça là. Na tambula, na pas fait mambimbi. Na kitambo ba yebi fait mambimbi na ba no beta dactylo. Na PC texte, a beta biso texte moko wana, to si ba papier to noko na ba palais ya bato que tout monde tant que nous avons beaucoup ça théâtre bon on a invitation to bengi si bato to ça na din toto ba te belé ba Versace ba Pacifique ba te belé to ça na bango to yona ale to ça ce groupe sai tant tout ça ba mo binaka Orlingoma les rassembleurs a bendi bato président et le ressource nzambe zaka ya nzambe nzambe nene lo yo mom to rassembler bato la ka en tête ba moko non yo to bi to pesa kata na temps to ko force rater. Et là, c'est ça, yo mwinda jamais bâti on a ça mais ça. Ils allaient à l'école. Vous comprenez? Tu tout ça, tout ça les réunions à Taboa, tout solo li. Première pièce c'est tout ça là. Saisi de Mandaka. Non ça on a papa Koba. Tout ça là on a l'utende les kuna na mayasi. Tout ça la première pièce ça biso et carton na peu danger. Tout ça deuxième pièce mettre nyama. Mandenge to continuer. Malgré na ba 4 on a peu problème maintenant on a 3 mois peut bébani. 5 mois peut be bani. Oui, to beba to kabona rapé. Kabona blague to longwe na nous pe pour comprendre le cas. Mais to boulé peut te le roi to longwe bon to 5 to zonga to zongani peut on changer ba tromper ka ko changer mo ba 2 mois 3 mois. Suka muta ozonga ne ka mutu. On changer ntinani. Mais ka yango to lo bat. Muta ko peso siko. Mena sima na ngabotoli ezani. Ouais, c'est quoi le mot de Orlingoma Mathilde, le biso to ko micro, nde ba lobi ko za mukie, ba ko tia micro siko to za na mukie. Ah ba be banzambe te quoi. Bo le beni ya siko tsezani. Bo ya siko ezani. Po to linga to réclamer ka ba droit na biso, yango ememi makambo. Mais groupe Mobimba, vous comprenez? To sali 5 ans le groupe ça et les gars la TVT. Surtout TVT ça ya publicité ça branche, publicité ça groupe ça a été. Publicité ça F Prod. Vous comprenez? Donc tous 5 ans il y a groupe ça et les gars la TVT. Ben tout ce que acteur ba ko se plaindre tout ça qui 80. Acteur ba motika la 15, ba 17 on va mais toujours qu'il dessous tu vas chef, il faut okutana président. Solo na ye. Et puis c'est que alors que ça moyen tout ça soit na TV so ya dans prena noté. Biso to sona so mamba TV to sala ba na ye na lobi ndenge no sona ko loba même ba collègue o nga ba tikala na ba chef ba yebi mais eri jour mo to vendre bon le lundi za boye to répéter to ça férié non on l'a tinda te na biso que mutu no ça déclarer droit na maman to sala ki ko sala na groupe ça mais to ça batu na été to ça batu nzambe vous comprenez parce que nzambe mtakela biso. Même si ok le na INSS ok ou ok so er mo pe ba télémé pe grève so ba ça la grève na pour le logo mo da bien ya batu nyonso y compris pe na ye na kata bien o mo ateke na mam nyonso wana ba ko déclarer za batu monsieur za orlité. Pourquoi on li aza et en droite bo le quartier 5 ans na TV même ba voyage za pamba mituka ku ko lobate so ba kabeli yo ba ko baxelo pe mususu na giliba ah o ku de liboso on ba botola bon ba ya mi balé uta botolo nene ba peso mutuka ba yivi pan bazakiti image zali uti Luanda e bani li poison zali témoin li poison na Luanda na pio mbota ebi les représentants légaux ya Orlingoma na kata Luanda e ko ba bongo to na massa penda donc ami privé ya sai donc on insiste bongo to même singam aza mona suka maman na biso aza oncle nga propre en tout cas poison remis très to banga vous comprenez donc le bani nzela ya ko pesela si bomona mais ya ko zula ngonde boyebité oh mettons na lobi on a bien que ba botola ngoti peut-être yo pesi mutu loko après on récupérer ngos ko to lo bani yo pesi Orlingoma voiture o bengi presse mobimba ye tondi presse ba ye ba tondi bomoni ke ba pesi Orlingoma bi maloba o ba loba na kati wana ezali que tu pesi ye pas mériter yango 10 ans de nini boy mutuka na ye so sala ngo nyonso asala ba mututu Orlingoma mazu mutuka na ye Orlingoma bando tamona mutuka na ye Orlingoma na ba sentiment na ba loyenge na ye ake
atutisi mutuka olingo mabi mais mutuka nanga siko tuti mene za olingo ma ape mutu oya ba relation abundi aretape mutuka na ye a coopérer yango na bon lokona na o na te kango lokwa CPS mo forme na changer G na zu na teki mutuka nanga na zu l'art c'est bon pèse na za l'art nanga na to teka car mais na zo l'art moko na fin du mois lokona na kangsa na pe su bord mzupo par rapport à G parce que ça lit bien mais nga na ke pe bem ve moko siko ya blé na ke pe bem ve mo betanga to so ane bongo Patrick Decor masa nanga za ki na kumba ye na kati nga na masa nga trésor ndoba abi oza nga bi na kwa ya bandu nuko ta komi ya bi nga na palais na bato kuta na kwa na Lusambo chez Dubai na bimi wana abi eza bongo nde OK bon to ça nini abi bon nga bi na la abi bon yo pesanga la wana na sang abi pesanga la wana na sang on a payé bord moko comme ça na fin du mois azu mon téléphone a bien directeur na biso déclare Lubaba a bien déclare ndenge na fin du mois soki to suis bon en Marsavco pesa olingo ma $2500 comprendre pesa $2500 na compte là pour notre dollar ne mon quoi pour y payer assez on comprend ngali bon OK ça na ngobe affaire avantage na suis là na teka ki na bon na suis $1800 pam ma $1800 Osoko na lobati to solati tant yo lobi na ngala pesa obenge bon c'est comme la fin du mois pesa 2000 ça fait on sait combien faire moi non la pesa yo $1800 binange na pesa 2500 pour yo moni que ozona yanga et servir ne loko dans ngo besoin entre temps ngapena za fait na se créer na pesier pour vendre 1 mois 2 mois 3 mois tilelo 2 ans oui, ouais, mutuka za kutu fallait na mito sanza na mutuka fona sana ngo ba 5 ans 4 ans. Siko 2 ans yango bana bazwa système. Na senga la ozi. Là je muso to vanda ngwasuma. To vanda ngai na Abubakar Liondo nzami ba mungwa bi na Trésor Ndoba na Dino la soso pembe. Na bi ya. Mais là mutuka nga buti ta rande. Oh, le vanda yo posinga nga la ngo 3. Mutuka nga mom na sombango. Na bi bon est-ce que maman mutu to ba mambo la batutu ba seki ngai ye pas seki benzoko ba seki ngai te mais ba seki par rapport à réponse na ye na faire mutu a aider yo mais directeur a joué déjà consigne que na fin du mois pesa ni voilà et comme là nga ba prendre ben directeur ngomane attends il na zaka na attente ce que directeur na chakolo bandi parce que directeur pas de dépendre rare a consigne mais attends, je consigne, ça va consigne à 10h10, ça va à 10h19. Changer au san, au protéger, ça me compte dans un problème, compte dans un il faut couvrir. Nous avons attendu le bon masse va sikinga. Et les qui a zone na épée avec la billard na bango, tu vandi, tu panzani. Bala va singa ya, tu sakayo nini. Fallait pas opé sambongo wana. Le lot suki wa ngabite na sala ki on na mtema malamu parce que yepeta na sala ki mutu pa sala ki on na mtema malamu. Entre les amis, entre les bondeko, et c'est un peu sur papier. Mais le lorsque tu peux si papier raison. Parce que sur la 550 de charge, mais un autant sur la beauté. Mais est-ce que tu as sauté que Moutuka peut-être à mais quand tu as que Moutuka y a pesa qui a donné besoin de mon à chaque jour, ou tu es dans ma boucle là. Moutuka peut-être que bafoué quand même. Ah non. Et bon, ça Moutuka c'est le route. Et coup faire péter, coup faire vendre des billets. Parce qu'on a Moutuka flottant. Mais ça mon tout temps yo pesi ngai nga na yebini na jeune na car na tambo na c'est moi accident na retapa on a changé faut to changer parce que toi pas artiste na ko na oyo pe na bo ko comme pe bo na sala bona bakala mona créer na zo oyo na sala bona na cadre ka wana vous comprenez et ça mutu ko bima pe bo tout type panzani et ça fait du monde té mais auto sur les aké nga na là pour na se créer tant muninga nga mata yo mom to luba ko matisa ka bato après siko odoze ngolizu mais mutu ko na lo bagazu mbongo yo siko fona lo bazundi siko fona lo bazu not nini parce que mbongo za yanga ya mutuka non wana yango te na tali soka ba mitema parce que tilo to zarabo mukile yebi ke orlingoma ba pesa mutuka mais tant bazo ba la mutuka ngo mukile yebi te yango ba ndeko bo comprendre ke orlingoma oyo mais 8 ans li tant ba botilo mutuka 2 ans ngo so ndengo lobi yo moko ke ba usenga mbongo zo raté usenga mbongo zo raté ba tant na nyonso ko esa mokite ke mutuka ngo basi bazu non au moins lelo ata okena ba palin ba tutu ndako la raté moye ba place tangaka
ezate ata leo soki na ba groupe nyonso so nanu mabe moko ekoti te mutu akozala na droit aloba mabe ya mutu azalaka te tokouvraka kaka mpona boluka elobi ta mosusu baochange ta mosusu lobi ta mosusu akopesa lobi mais tant tomoni ke ekomi ta niveau mutu abimisa ngo na motema ne moke mutuka ngo ngamo na sombango osengaka nga mbongo pourquoi ça veut dire c'est que apia na yesu te motema mabe ni ezwi oloba mbape na tv eza vérité eza motema mabe te non eza motema mabe te bato combien baota bayeba ke les patrons ya baactrice comédien nyonso ya Congo abuzwi mbongo ya bato abozoli eh ben oui Orly Ngoma yo en personne na oloba ngo te na mutu na oloba ngo mutu tatindinga eza droit nanga parce que qui est derrière toi mutala simana oyo te nalobi mukolo oyo yo nga nazoka mutuka ngo bapiaka nga ekoleka pe na simaka masa zo fongola esiliti mais ezalaki mokili mobimba te parce que ntongo bandeko na nga mpe babengaka nga mpe ale papa itina so mutuka ekotika mama leki na masina bocomprendre ke bamama leki na masina nazobunda na kozwa so mosusu oyo nga mona kopeye ocomprendre oyo nga mona kopeye mais oyo bapesaka nga mbongo nango yango bozoyoka donc batata mwasi bamama leki bozala malembe ekoya kaka mais naza mutu ti ngoma afrika yango eyeti nakozwa kaka mais mosala zoba na mokili ya te nyonso eza mosala mpona oyo oloba na ndenge oyebi le président na ovandaka na yoyebi bien omonaki abo opesa mbongo na mpona nini te azoboya kopesa mbongo na te mpona nini parce que nde tolobaka awa tobengaki patron ya bacomédien patron banime ntango yango nalobi ti mais ntango mais sikoyo ntango azwi yango esalama mpe na groupe ma mutu te emonaki bapesaki mutu eloko apres bazwi yango na groupe anani oyo omonaki bakabeli mutu moko ata tv apres baki bazwi tv yango ya nini maman non pourquoi quand on donne okangi noko ya mise esili tika mutu avivre na oyo ya ye makambo alinga sala naza mokolo naza parent ocomprendre ntango naosala makambo nayebi oyo naosala ozocomprendre ntango naosala makambo nayebi oyo naosala non na se révolté te soki ngoma afrika babengana ye babengana na expliquer bien que tout ça les 5 ans groupe ça c'est les na TVT tout comme on attend de déclarer président je l'ai besoin d'espace so yo on attend besoin de salaire et puis tout le monde ba yebi mamu na loba mais et comment na réunion to yes ko to so na réunion le rôle ba konzi ba na politique mo ba na réunion que Orly Ngoma a loba le roté aboni ko tuna bactère yo ka di bactère no so ndito zana bango boye misusu aza bo devant papa a ko loba te mais devant maman a ko loba yo intimider bango bango bavandi obi na suspendre comité mobimba comité mobimba après une semaine ozonga si comité mobimba Orly Ngoma soki azonga lokola artère simple mais boleka te ti bovanda 5 ans bosala ni kasi siko otunga tosala nini ezali kaka na bolingo ya mosala na bafigura oyo tobanda oleka na bapublicité Orly Ngoma leka figura na publicité eh ben oui bongo yo publicité ni yo moyebi ke Orly Ngoma joue artère principal oyo bapesa ye mpe nini boso nini bah oui eza incapacité so yo lingi mais so yo lingi no te ezala nango bongo te Orly Ngoma ba poto babibo isa Orly ezala no tongo Orly ateke longi kombo ezala no te omeka maji moto bameka te non ezaka bongo lelo mwana pa botama ezala na zemi peso bi mwana komi bébé baonozo mwa poto muke mwa luto muke lobe banomeka konguluma mwa fufu mibale misatu ti lobe poma or moi là ça comme lui moi alors moi là ni bon ça va petit à petit l'oiseau fait son nid donc tout peut ça attend Orly Ngoma azala wa azati azala kizengi ngonde ba loba aye baté mais pouvoir ba pesa ka diriger pendant ba 16 ans ba 10 ans parce que be ke azaka mutu quoi et puis na idéologie ba chef on peut tout soko leki tout na ka solo ya Orly Ngoma ba biso ka ke azaka mutu quoi moko ko tata ko mususu ba muyombe ko baza ba isobe betata matu ba président mususu bumba la moko po ba yebe na théâtre ben oui kokota na ba groupe et na ngoma beti mais lelo ba Orly Ngoma oyo a servi déjà belé bazo reconnaître été vous comprenez bazo reconnaître été 16 ans 10 ans 15 ans ba reconnaître ba bengi oyebi noté bon ce que nazo su 16 ans mususu na que ne pas le bisu basala subu non ça dépend muto muso ana na ingratitude côté muso peut-être bat ba la grâce le baké non ça la ça na bien bon yango siko au lieu que nazo su batant wana vie expérience pe vie tant tout na bi bon na bundaka ta na zala nanga na bundata na zala nanga
Voilà, total les meilleurs de Orlingoma, na habité Orlingoma osana ça c'est baton ebele avant to beta lisolo ngoma Afrika auto kishite nango. Elo ni ebimisa Orlingoma. Bon, Orlingoma abima na mambo ebele pièce na nga liboso. O na sala na groupe Saïsaï et attends Orlingoma joué rôle à PD na 2003. À l'époque tu jouais pièce sur Ngai, Dino là jouait grand frère Ngai. Na ba frère Gédéon, Robert Kaski tu jouais papa en a fait internet. Puis sonné cartonnat mabé. Il y a faux pasteur. Na habité tout so ba CD na ngo za la bon to local na ba archive. Tu vas aller ça les cartonnat mabé quoi. On dit ça là. Ah oui. Et quand on peut jouer wana na habité na masolongo ba jouer lo ba jeune ba jouer ba PD na habité so ba zalaka. Pour so peut ba zalaka te comme un problème. Mais ngai na yebi na ngate so ba zalaka quoi. Ah y on a lobit. Tant ngai ori na jouer ki wana na ba 2003. Na éviter so bazalaki so kuta na Mike pas en temps na o ye pas jouer ka faut y parce que ça na nenine parce que nga na jouer na 2003 faut y ba so tam so jouer en 2001 c'est que yem dazaka liboso bon so jouer en 2005 c'est olingo montabanda ah oza idon ouais oza idée na wa bon et ça rôle peut-être ba tumi balé ngai na masala nga mo boye DiCaprio alors na Brésil comprendre ba tcha biso pena boye bon beta na ke kota boye casting kota to koti to megi bon salama ça le membre belé ozenga pour degré ça c'est façonné yo et yo to ko mambo mais ba boule na yi avant de otala pour simba ngaso na bimaka kuma fo bima boye pour simba boye tokoko boyaka nyonso te parce que eza mosala ocomprendre tant tozoloba teka mpona mabe ya mutu bolamu na ye mpe ezali oyo ye asala so Orlingoma bapesi nga role eza te ke lala sala te boleka bosala batali ke ye moto asali yango bien ocomprendre zo espace ozokomprendre aza mpe kaka mabe te aza mpe na bolamu na ye ebele asala mpona Orly voilà siko so mabe yango nde ezoleka ebele yango nde ezoboma bolamu nalobi soki mabe ezozela ebele seke bolamu kasi eloko nyonso edominaka eza bolamu soki eloko osala so bolamu eleki ebele baloba mabe pourquoi est ce que patron mpena kozwa mbongo ya Orly po apesa yango te omo te eza nko nandimi te ka yanko po deke poza okaba mbongo na bapodium na nsi te ka yanko Orly mpe akoka odiscute mpena 18 fei pas président omo te ke ezaka babolai ezaka photo yebake uti wapi yo molia bato te ngala kolia mutu te pona liaka mutu te ngala liaka mutu te na olia mutu ndeni ouais mazaka Orlingoma oyo ke lelo babeti Jeki Zengi zaka te maso pe to umeli to bosene pe fort bon ça komeli pe bon normalement na pe ne na voilà akozokaka nzoka balingela da boule ya yebne te balingela boule ba oloka kaka mukolo bord beaucoup de mutu nini ka mukolo bord ngam to lingela kuna na ozo comprendre déjà non que mutu alembine mutu so to mwana nga ko loba suti atala koto 1800 atala koto ba problème atala koto de lobby pe to da bona ebite na ebite quoi na ebika ati quoi ozo est sérieux mutu ba beta li solo président va comme les nyos à Congo et puis akabata la te voilà photo le ba vérité et puis mbongo na ngamo mbongo na ngamo mon te yanga oh kabela ngati après mbongo ya mutu ko ye mo rappeler donc c'est quoi kabela ngati allo baka na kabela ka te na simbisa na zu yango et si lit ponga tika ba problème na mukili on fout des boni na o za ja ko funda bona funde sundeni o eleki wana yo kanisa mais so yo reconnaître que mbongo na funde ça va totalement makambo ya quoi en tout cas to bitana lisolo la ngoma Afrika siko o vanzolali ngoma Afrika uti we ouais ngoma Afrika za komona ngamoko komona nga Orlingoma masiati donc natala ka ke bo ba makambo ka yango lobi so to chebo to cha les héritiers de nanyo o to cha les vampires de ni lobi ko komara o les vampires indé ça va on appelle quand même non
quand même lelo babike Orlingoma aza eloko te Orlingoma asali rien Orlingoma a évité ce qu'on a pas koyeba te wana na kozala eloko te na makambo yango nyonso wana na lingi pe na créer o moko boy lobi ba mona peke eloko te ezaki pe eloko bilo ni no sala oui kasi bo pesa biso tante tota la source c'est que uteli tozo luke lo ba yo ko sala biso tante totambolaka na esprit wingeti n'esprit wingeti donc so telemi na telemi oye na ye nyonso oye na ye te pepe ba le baba kabose so mona so sa vimi na nzungu seke mbwa mukolo babokolaka te donc mbwa mukolo babokolaka te so mona mbwa mukolo baoteke na wenzi to na nzela baoteka bambwa mbwa mukolo baoteke nani akodresse parce que c'est de l'éducation mo batekaka mbwa moke donc on a le roi ya mukolo si na komeli moso telemi na telemi oye na ye okokate oza banene wana ngoma Afrika bato baza ebele bandeko baebele bato baza ya nzambe ocomprendre biso nyonso toza bana nzambe bato bazalaki na bango oza ndo memi susu biso nyonso toza ya nzambe ocomprendre bato ya bato baya te non nako pourquoi mais ntango moto aza bezo osala mosala mosala oyo ayeli lako un maçon aye osala mosala ya maçonnerie ere moko oyo ozopesa masolo ya mapa ere moko oyopesa masolo moko ya biscuit ere moko oyopesa masolo moko ya kwado mais aza ni maçon bona boyi non naoloba yo tuninga question oyebi pourquoi nayebisi yo ese nga naboyi nani naboyi motu te pourquoi olinga aloba te si ekotunanga baquestion te bokoloba ndenge ozolobela ngo ya tembe nganga na bakoteni ya tembe par rapport à quoi ezaka baréponse nde oyo mama nati oloko moni ceinture na bretelle yango nyonso osimba pantalon so olati bretelle esimbi pantalon olati mpe ceinture ekangi pantalon mais oyebi ke bretelle motoyebi poids ya pantalon mpo ceinture oyeba nango poids ya pantalon te soki okangi yango oyikangi mais bretelle yango te esimbi te nde epesi pantalon li ayebi poids ya saisai ngoma Afrika ye en tout cas mambo oli aluka ezotalaka ye nga vraiment nazalanga kaka opandisa yango ndenge eza nango actualité olingo mazalaki pa officion saisai mafinga alongwe na ye asali groupe na ye osengeloka basoutien mpo soki pesa moto alingaki fo opesaka la bonne chance fo opesaka la bonne chance nongeza nzambe na mosala eza problème te onkela donc okela toa bakongo azokela donc nazo nani nayebi ye te mais papa wanga nganga so na Côte d'Ivoire bayebi nayebi nanga te so papa bango azanga so beyebi moto yango azanga nayebi te kaka nde booloba me biso toza na biso kaka bato ebele mokili ya nango ya bato ebele non mafrika aza nango kana ya kombo ya nango ya tableau ata moko na mpe tomoni te bien moto tobundani so oyebi position adversaire te okopesaka mpe position te parce que ke bakokango mpe kati na nsima oyebi te donc ngoma afrika ezali eyebi je makambo ya nango kimia donc baacteur baza bien makambo toza bien na biso bino ke tobana tournage vendredi donc tobana déjà tournage asiti bafin ya semaine wana déjà tokoyeba nini oyo tosala kua nde olongo be banani baconseille oke oli likambo osali eza mabe ezongela na motu nao mamoni bato si balembi na bango bato si bakomprendre kaka borabi bato neti banani bato ya libanda bato nyonso ya libanda na bato ya kati parce que makambo oyo eza makambo oza parceke ba 6 mois yango tosolola yango trop toloba trop tobenga trop ocomprendre tosala trop neti nga oli bazali na basuspension bazonga mais nini ninga tokutana na poko tokutana na place moko bonga na pia mbote mais yo place moko ya bato bazopesi bango mbote opesi nga mbote te plus de 4 fois 5 fois bon natali bon ngapi naka mbali lokwa mibali nyonso ngapi ka yaya baleki na biso okomprendre mwana pe ya mama na biso eza makambo te Abubakar Kabolivina Abubakar Kabulanga ne oneni parce que nga naza pe mutu ka lokwa Abubakar pasaka mutu lokwanga sauf que aza mutu atambula en espace de nzambi bamungu babi ataka masa na biso ndenge tozaka biso nyonso ayedaka na ye mpe bato ndenge ayedaka bato so esengeli ka ayede malgré ka bato bana bango bengra lelo mpe baboyi mais eza nango ka makambo ocomprendre donc eza nango ka makambo mambo Abubakar kotyanga pwa te po nasala sobo yo so bapande lo no mosusu yo otina ma mosusu mone toza boye
omone toza boye tokolana ensemble ngai Aboubakar Fiston Djinola na Trésor Ndoba tozana ba massa ba ami de France donc ndenge za camarade ya Fiston ndenge za camarade ya Djinola ndenge za camarade ya Orlin ndenge za camarade ya Ndoba donc akabulaka biso nelo monté parce que nous sommes des frères auto wuti musika donc yete kokuta na Aboubakar ko sangisa bino li apeso mbongo kende apeso mbongo omonaki mbongo ngo omonaki mbongo ngo donc soki na Aboubakar pe balembi na bango makambo ba non trop c'est trop parce que idéologie de Gabana Ndili. Vous savez pas idéologie de Gabana Ndili que moi na mai ndeto ça mansole comme boye nga le roi a changé na ngaje soki na zuma vola na lo tchabi no poids so a tchabi no poids le roi est leader yo kendaka so pousa ni bendaka pe baninga c'est ba ndinde la dit moi na moi de moi mikili bakutani mi balemi ça ba sansi ba bendi moi ça moti et qui ripe nini et se retrouver et jouir et vivre. Bon, Balandili, Balandili, ça veut dire qu'il faut tout s'entraider, il faut tout salir, ça n'a pas fondement. Il y a un kinde bazalate. Ba vela so banakin. Donc ça veut dire so taligé na bango tout santé ba tout ba stable. Donc ça veut dire tant yo zui au fongoli muninga pas fongoli oh misa to fongoli mo au santé que bien tout bokomi na stabilité mo boy. Monimi tout connaît so to tambola na ba bala. Ça va Mercedes te ba ketch ezali ba Mercedes ezali ba Jeep yali ba wewa yali ba moto 4 pneus yali mais essentiel mudunyo so ko makana destination on comprend ngala côte na ngala démarrer côte na oui non ça kende ni tout côté pour la vie nous tout que ça moyen de déplacement on comprend ça non déplacement ko ça non beaucoup na zanga ngo ba boto lipe mon vie to continue Aboubakar ça on va vie to continuer Aboubakar dans zambete Aboubakar pas dans mon doute non pourquoi bon ngala ko pesa Aboubakar ah pourquoi passer mon ami ah oui en tout cas Aboubakar yondo so bongisi nga kuna ibina yote na waoka mais so bongisi moi et ça vraiment bien parce que wa camarade ça y camarade yo camarade yek na kati camarade so aza moi ba privé moi na non ya ko tra domaine hôtel so na bango wana tukanga na ndi na ngate na yebi na ngate mais ye azamu to ba domaine ngata pe muta ba problème ta Aboubakar ndaza parce que Aboubakar lo ba na nti ami privé à ça mais azak bon da yana c'est mon ami aussi un ami non mais privé personnel pas ça yann mon yote ngas ko nen ko lo ba pe liboso to ko lo ba trop lo bina ngo rien quoi azaneka massa na biso ndenge tozalara comprendre o recruter neni bato baye recrutement ezosala na critère nini bon non c'est le recrutement par rapport ya ba capacité d'artiste ba misu pe bayebi te misu pe bayebi vous comprenez biso dans l'école de formation ah oui parce que ba o ba pesa ba répétition ba na ina vous comprenez baza bana ina donc ça ya ina beaucoup vite ah mais na bien mutu na ndenge na ye azokindeli okoza pena mayele musume tellement no be limité côté moko boye tellement za place mo ngolo ba biso zela nanu tellement na monde de la fin te na masolo on comprend ça mais na ngoma Afrika to fongoli porte na masolo tout ba massa mso ba massa to masolo belebele ba ali ba massa mso to sala ba ngokala na groupe sai ba ila ba masolo mais vivre kaka ayi lelo ba lembi azongi mitango kaka ngoma Afrika ye ba et ba bana talent bazali ba opi ba yebiti toujours apprendre bon kana o biso ndambo to yebaki te wana na o bana ina ba na to sangisa to bundanga pour un jour comme en Afrique et ça la toujours voilà combien de temps bon la minute bata 40 pièce c'était minute 40 oh ben si ko pas acteur bazala il faut que pièce mais pièce on to ba nous tourner déjà fallait qu'on prépare ngo fallait qu'on komango fallait qu'on sala mambutu siko bientôt bon yeba bon kana présenter pièce na ngati kala mingi ta non oui ça nous peut travailler na banani ba aidenga banani parce que mutu nyonso tu sais le début était toujours difficile mutu nyonso ne bandeli moi ba kokoso ezanga raté parce que yo mo ko sala ma nyonso te comprendre mais et tout en bon bien to beta porte ba place to ko beta ba o ba répondre biso ba répondre ba o ba répondre te to zali ka quoi mais et oui balaka tant de lobanyo c'est comme kaka sikoyo bagama mal kutage pe loko te bolika te veni bino bozoli sponsor yo na biso te tangu to lobanyo so e ubana kaka sikoyo to limba ba kaka sikoyo te boze la biso boza procéder to servir bino loko to pia bino de bo comprendre ngoma Afrique tati 2017 bolika Jacques Kokou tout 2017 ka so na ba quelqu'un
genre reponi ya tembe oh mais mi ebit nga so telemi nga pe na telemi oye na ye les hommes qui étaient comme un beau c'est bon source pe bandara muketi source pe ko mapi bale on est en takate so le baba yebi yo quand dit fleuve bandara na fleuve mbama pe banozo nga source to bandara inde source après yali exige almet mo pe kotumba zamba mobima tiji mo almet ka ta ba simba fait quoi ça ça le logo ta car ba déclaration on a déclaré ndenge ko ba problème ba yo pona ko nde ba bengana ntinga yibuye ba pese suspension asengi suspension batanso bazongi bo ya zonga balinga zonga te ba bando meme bo ya benga ba zonga ba changer kombo ba pesa kombo ba coup d'état ba changer o be ba sala coup d'état ne loko yo o mona ka sona sali coup d'état afana zo langa mona groupe ezali 5 les gars na TVT ils ont un sponsor te ils ont un kilo moko te ils ont nini moko te siko to ba to alaki 80 ba komo mati 13 14 bon siko yango nde coup d'état total rappel moko te ba rappel passe baninga total rappel baninga et non que so yo moni que ngala mi kokina nga bon on a créé kaka oh total rappel maman to be banelati te na créé na kaka kutu mbongo kaka kutu bazwa na longwa te na zala kaka malgré passe yango mais na zala kaka bongo nini kasi mabeli na sayo mais je comprends que si on est en Orly fait ça sur une babengani ba suspendre chef yé batunion ça peut pas zonzi batunion yo zongati papa moi ne le mal que zonga artère simple bati no malo babini mosola bino mbali bia o tina on a sola o sola sanga mambo na olinga o longa na oyela te et comme ba place musu kara bama dans ça mutu pe mukolo quand même tant mutalingi ne soutenir le roni ko c'est la taille c'est pas dans batu musu ko c'est ba oyebi so ke ko ya raté et ça ba o sala on a ba acte le na rose me pesa na mbele pe na le kapi na kuisi le temps zubu ah excuse maman o comprendre nga mais so ça colère na nga mo atana kuisi o fourchette so me excuse ya so comprendre OK poni ni vous allez dans les loko mo oyo banda ozela ko banzonti kondo do ça nga sala nzonzi ni te na so sala banzonzi na ko compter ya momo na ko le nga pe ba 10 te et ya ka tento gina non tu sais pas plonger en plein la carte parce que na groupe ça c'est yango non to non ça non ba banzonzi ngo ya carte ya groupe yango mo parce que groupe ça c'est non te ka film on peut groupe ça c'est non te ka déjà film a sali film pour littéraire ya pe mo a sali film nini ke oyi mo sike odi ah ngala ko la mo sende ko nanga est-ce bande ko na bande ko ba ko la mo non ça c'est déjà oyi bisika ilo moko hein ça c'est pendant ta bisota na ben oui il faut tala quoi ngoma afrika faut tala oui c'est otala ndeti na ebise neti nino yo nyonso utolo ba wala nde bandetiso ben na nyonso siko fo boye ba kaka ke souci baninga te boye bakate o ba saise ah OK bon ndeko na en tout cas ndeko no saise yo botan communauté bendeni mama solo bi tanto yo no mais yo tango zolo moto zolo ba moto esala bisoni esala ngo rien tono ina loba tika ngala loba yo petanga communauté bon fiston orlingo mayeyo fiston mais ce qu'on fait ça kani boso na bengi sai na benga fiston zaka yango wana biso ce qu'on fait na bien donc comment est fiston ti oh mais mon pao ngambongo na piete na bengo ka mon pao fiston c'est otalo ouais nga olinguma eloko na olobezaka moko ke pesa valeur na bato ba oselo musala quoi mutu mutazo wa droit na epo esala bien donc to tandi siko na déclarer mbongo nanga so na zoka ngwa na déclarer c'est bon quoi yakanda to comme na sukana olingoma autre za vraiment baton ebele ya ozwaka ina boka ndobo na image ya Congo o balandi biso ba o ba sepeli ba pesa merci ebele na base alisi ya ozaki sima caméra ba o pe ba sepeli te ngala lobe bele te olimuta lobe bele olimo ba dédicace to comme na suka oui na ko pesa ka mbote na bandeko na ngatu batutu ba soutenir olingoma ngoma Afrika o lelo amoni kaza rien mais nzamba ebike asa na rien te faut pesa ka attendre temps quoi vena ngana katsa balwanda ngola pitu kisema muto nzamba salisika na bosa nyote ndeko na nga gote sanda do akapa ya flamme na bi place boza moto za makasi quoi les représentants légaux ya orlingo na katsa bangola lwanda ligue poison mon pépé depuis que mon pépé bakanga ngote quoi na bosa nte famille qui tamona lwanda président amoros
venanga Kayunza Lambila Papsoni Zebola Rachidiko la Smith Faustino bana Luanda donc bambota trop na bosani binoté papier ambassadeur donc bambota trop bande kunato Ridi Mbuyi na Frankie Mbuyi na kati Luanda donc bambota trop na koti kota poto venanga si demande na Belgique ya si de na biso yonde tata yo mtobi idéologie masolo ngo papa nono pesi bino bambota trop na bosanité à la Suédoise Josie Tamboué américain na kati Suède américain na kati Suède Josie Tamboué donc nabi ka la Suédoise bientôt masoto soleil yango donc bambota trop na ngamba bakini ve na yupu ki mentalité tout kitambo nzambi bamungu abi diable noir mutabata mele kona maele ya Abubakar Liondo o ayebi quoi trésor ndoba groupe ngoma Afrika tout bamasa tout bambote donc bambota nous na yo morope la patrona Maman Yvonne. Merci beaucoup. Merci. Ngako sekala ngaba kangitsanga na ngao na ngote. Na makasi mo côté voilà, Yvonne vraiment journaliste de formation. Merci na Célé Dibo Azola na partie Hollande, merci na maman Nico la grâce décoration na Suisse Basel, merci na Dibril Mayala Dika solo Dibril Mayala na leli mabendo ozongeli masolo, merci na grande colonel ça pour na biso, merci na Flori Photo au mobile ya Marie-Jeanne Mombong na Londres, merci na batno so balinga biso ba balinga la patronne, merci na ma petite chérie Margot Lang la fille à papa, babi oza vraiment na motema quoi. Vous avez vraiment na motema, merci na moi c'est Pembe Bijouti Swaka, merci na Ngoma Afrika Mobima ndenge ba assister biso, merci vraiment na yo moko Orlingo Mando pesa biso ton to kutani mbala sima teme ni mo na ba komango nga faut ba fingo yo moko ba fingo mpalanga ba finga nga donc mais pourquoi pas ça to lo ba vérité est-ce que on a na kosela mutu de kamuta ngi pe mutu na lobby makambo o ezata yo tuna ba question ndenge ni ozanda kuti maman so naza nda kuteza pona so naza pona lo bano makambo te ko pala lo wala masona biso to wande baluka pena ba etufe biso tu nzambe biso bango wana tana bango te quoi do ba kabal na ba monta wana e ko simba te po biso za ba nzambe ko yango moni pe sala mabongo lo mo simba te quoi on comprend donc pour ba négonio so ba contacter Orlingo mana groupe Ngoma Afrika plus 243 89 50 14 093 orlingoma@yahoo.fr donc orli avec h orlingoma@yahoo.fr bukomi to so là soki bo comprendre na mission o ba bazongo na ndenga mabe bulimbisi ba pe bazongo na ndenga malamu ba comprendre ka ke to za bato fiso ça comprendre ndenge no sa ko comprendre italien et engagé mta ko comprendre en tout cas neka Orlingo Malobi merci na bato so balandaka image ya Congo babonende bozo bakisa mezo sala la partant na plaisir rebelle to kutani malasima bazalicia merci na Dimi Betoko merci na double CD artiste vraiment to ki banze double CD vraiment na ki banze merci na Biram Mangabo en tout cas libanga na lokwa na lala na studio te mais tinga pena na mama to kangama Biram Mangabo merci beaucoup musala kitoko toza wana kaka pour nous soutenir l'artiste en tout cas c'est les Dibois Orlingo Mayeyo ba grande encore maman Nico bin bolinga art na biso ekende liboso en tout cas peut ça mona ba chance na 10 ans déjà ici comme on était belé makasi plus de 10 ans donc plus de 10 ans déjà Orlingo Malobi to ki masima pile la base alicien to kutani mbala sima on va Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne, hein? Babi, la patronne Yvonne Nyandabu. Il y aura un combo. Donc, comme monsieur Soué, ça ressort au Yoki en Obo, Santineti, bah au fin d'ailleurs. Mais hier, et tout ça m'a plaisir, il y a un côté dans le site, nous découvrons la merveille dans la carte. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte,
oza na Mali, oza na Tunisie, oza na Londres, oza na Belgique. En tout cas, tika na ibiso ok, ma solo ya bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na paye bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sami kona ki sasa tara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nanga ki film moko boye, oh théâtre moko boye. Équipe makasi na Congo, équipe makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille. Équipe makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance. Soko za na matanga benga biso tokende au anniversaire benga biso tokozala o te bosala visite moko na mona mama kala na tokolakisa mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rezo information nyonso soki totango na net te o rezo na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka